Ok, bonjour très chers compatriotes. Biso bandeko RDC. Zanga indiko na bino apôtre Guy Chimanga ya Cameroun. Bandeko na bisa bino lo moko tozana problème awa. Nga za na Cameroun. Vidéo na sala ngona za na Cameroun na ndaku nanga. Bandeko. Ambassade na biso elie ba compatriotes nyoso awa pona makambo ya passeport. Lelo bandeko ba souffrir awa moi ba voyager zate balia bango ba 150 000 francs 150 000 francs baza moins plus de 100. Imaginez 150 000 francs c'est pas fois 100. Na bi wana estimé parce qu'il y a plus de 100. Siko mutu moya lo bailo ko zate bandeko nakati ya mboka na RDC tozana batu ba défendre biso te ba nyoko na biso. To bimi libanda balandi biso te libanda bandeko to suka wapi? Ambassade bikomo ko escroquer biso bandeko. Nabi notre bebola nga très bien. Apôtre Guy Chimanga Kazadi Tikotak communément appelé Tikotak. Na loba awa na kombo ba congolais nyoso na kata Cameroun. Ambassade na biso balia biso mbongo ti lelo. Donc boluka solution. Soki te ngai na okanga ambassade wana ngai nazana batu do okanga ambassade. Donc soki na évité ministre des affaires étrangères landanga bien. Landanga bien comme nanga Chimanga Kazadi na pesa ko bien po na nazali étranger te yoka na pesa comme nanga bien Chimanga Kazadi voilà communément appelé Tikotak awa na Cameroun mututu congolais nyoso ebingai Tikotak Guy Chimanga apôtre Guy Chimanga nazoloba awa parce que bandeko na biso nyoso aba souffrir c'est to sali bino nini bokangeli biso kuna babuma batu na RDC batu biso babike to bimatambo libanda ba biso ba Cameroun awa bandeko na bango bazo bengisa bona poto mwe babimeza te bokangeli bango susu ndako lia bango bambongo na ambassade basali bino nini bandeko surtout lobi ono ona ba pasteur ba komi ba combattant naza combattant te naza citoyen nazo ka pasi ni ka tosali bino nini tozote ya batu tote ya bien sûr batu ba ozalobiko ya mama molimo mais ya nzoto faut pe batu ba mona pe clair nini boy na ko lia bango bambongo finalement to suka wapi mutu no sala nda vidéo oyo atele melango pourquoi parce que na okanga ambassade kala mingi te na okende na okanga ambassade so boyoki ba apôtre gi bakangi ezangai na okanga ambassade nzamba pambola bino.